likambo ya le ya ndaya ke soi-disant bazo déclarer mwana epai ya le ya ndaya na yanga bien koloba ngo balobi ye pe so apelisaka moto mama tumba koma kokai kotika moto ebimaka na monoko akolo likambo yebo c'est la bino na boya kona ya grâce simbi tobota mamkomoti kapa na kobeta mudea moi cc mais pour la mutu a confirmer en waya biso keza ko les ayi moko Batista na gagné na analyse tout ça ya bandu na comprendre nga que azali ya besoin comme koni papa aka to salamo on ka tsaka lo baka français mais ya kota na directement le mpe lingala kitoko boso ba yemo ko Batista après ya gagné nga na lingate na mo ba biko ndenge ya tabia lobelaka mutu amona ya tabia yepo panza tumba tina mama ya grâce temo ba kombo ya bato ebele akomi kotanga misusu azofutela ba voyage misusu azofutela ba ndaku au juste ntango ozotala biloko epinga tona misaki na idée ke na condamner ko yake ya ko retirer parole j'espère nanga monaki a confirmer ngo sou bien et puis likolo na lobi ke za makambe bibi na mona ete bokende na chaîne Lekechu ye moko Batista sala nini kutu tanga yako babonga nzoto elemi na regretter pourquoi na condamner ke mabale ko kabwana ndika komo kota pena bakoma ba comédien na kati ba comédien ko basambo déjà eza na mo chose grave te so akoti ba comédien na kati c'était là ba sentiment na yam parce na ba kapasité eza mamo déjà ba tuma loba ngo c'est ça ba tuma loba ngo c'est jusque là serve eza na mo chose grave te so akoti ba comédien na kati c'était là ba sentiment na yam parce que hélas akoti ba tebele ba leke tu ba koti abosa ke tangu biso le andaya nana lobité et pour me souper en wana et on m'appelle le hôtel en le matin aza obligé pas mais ba page belobi ke ya pour que ça pour voyager ye ya pandinga na yaki na monde hôtel pour que ça bandi ba voyage déjà tongo so lelo le que ça voyager na ba ke otindele ke ba billet tout consomme n'importe ça na race na métier on va dire moi mukete asa mukolo amo mukete ba mona ba mona elongi makasonja asa mo ka mo mukete leti ba biso mboka ezozika en tout cas internet eza ya kozika makasi. Merci beaucoup na bino tout besoin na biso de partout dans le monde entier. Jerry Cometox na bino 207 de la presse, préfet de discipline mobile li tout beauté à deuxième république mukuu à moko de la presse. Allez-y comprendre tout ça dans Néné Bouteille. Donc oyo na évité to kobenga ngo droit de réponse to kobenga ngo analyse bozwa ngo ndenge nyo surtout beaucoup soin. Merci beaucoup de vous avoir abonné à la chaîne Nabino Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, chaque fois Moussa les Ali Awa, coordonné par notre coordonnateur Trésor Walukonk. Et puis, Jake Kanangi, la réalisation, malgré absent. Et Maman Bella Dinganga, moi aussi, à Mwindou, sans micro. Merci beaucoup pour l'opportunité. Tout ça, dans Néné Bouteille, tout ça, Ngonga et Belité. Parce que ça y est, moto pe moi nzoto ezo bouger moi muke lokola lingaka ya na ya bolimo mingi Jerry Cometox il fallait ka to kutane na sala na bo déclarer makasi alors bokota Néné Bouteille yeyo aye tozo bana na lisolo oyo moto ezo pela à chaque fois na mona ki Néné Bouteille na vidéo azali leki et pas ya ser na biso Gabi mais azali mama leki ya mukie lobi ndenge na bisaki na direct na losaki déjà que na koyamba ye mama leki ya mukie azala raté ya mune na azala raté na mona ki aza ko sambisa mama leki na ye na vidéo alors lelo na ye na bande na makamu avant makamu ya grâce temo oyo tika biso to lokwa coronavirus to so ana likambu ya le andaya na Fiston Nzuki Batista ya Nzuki papa na Beni awa ezali to koloba ngo po ye na internet osa ya na ngabulimo ya venir epulu pembeni na ba gesho pembeni na ba dudu supu pembeni na ba ya elko biso nyonso to wana toyebani kala mais likambo ekiti mati oyo Néné Bouteille nano na kopesa yo merveille. Merci Jacob na yo pe merveille. Kimi ezali nzambe osande to solani émission na ngeza ka mission loba vérité ko loba vérité Jacob na loba ka vérité oyebi na loba ka vérité rien que la vérité na lo. Voilà, rien que la vérité, Néné Bouteille, on l'a carabé sur l'émission, il y a Fanny Katalea, et puis l'émission, on l'a bango, biso qui sert na biso Gabriel Salimabe, Okoya. Tout le monde a qui vidéo, ou y est pendant, on va dire qu'on s'amuse, ça y est, même à Batali, balobi ezali on dirait ça na ngoka G, on sali G, on sali bes, mais yo na kolobana on a mona ki ozoloba pena ki on binise na makamona parce que ezali makila ya minu na yo.
mosusu bamelaka mosusu babwakaka moto akolinga ya Gabi makasi lokola yo aza te na boye ozali leki mais mama leki na ye yebisa biso likambo ya Lea Ndaya ke soi-disant bazodéclare mwana epai ya Lea Ndaya mais ya Gabi aye koloba ngo balobi ye mpe so apelisaka moto mama tumbatumba koma akokai kotika ngo te bimaka na monoko akolo likambo yebi. Merci ya joli compétence ba meilleur ve na batutu bolanga na chaîne Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, abonnez nyonso ya Vision Plus Télévision. Bon compte stali bo partager mission bo liker na ngamo makasi neno pe bolinganga. Merci yako pour la question na lobaka ngo. Soit Gabi sali mabe na condamné. J'espère ba mona ndé na condamné ki na Congolais aza ndenge biso ba Congolais. Et pas Congolais parce que nga pe na Congolais. Toza ndenge. Bato bazolo ba kezaje ou pas non. Quand on a bana âge na zamu amke me na zamu mama et puis Gabi ali na ba mentir te ela bani na ba blague papa mateto te mato kochani ba jana ko sala ngote ali nga ngote donc c'est à dire tant ya maki ange d'émission tant makambo na bimi na comme ko benga ya mangate la to kute na fête jimi mo na lemba na profiter na se Gabi to swali banda ayebe pete ke no yo tuni makambo papa asa omoni za so sa lobi kameleke leki asa bongo ya moleki nzela ya lo ba problème agoatre ya so sa lobi leki ngamo kuti na bimisaki asatanda na ngote. Et puis, quand on a mis ça, qu'il y a une idée qu'on a condamné, qu'il y a retiré parole, j'espère que nous avons confirmé aussi bien. Et puis, il y a un qui a été bon, qui est dans la chaîne à l'écriture, il y a un Baptiste Salanini, tout le temps, il y a un bon qui a regretté pourquoi on a condamné. Quand il y a un bandit, bandit qui a pas naïe. Abi na ngabo na chaîne à l'écriture ezali Baptiste moka ndimaka Soraya mwana na ye adimaki Soraya mwana jusque là ya Gabi alobi bongo mais ngai pe na kosala fort ndenge atingi biso toke ngotala parce que nga na confirmer on te que fiston tuki Baptiste aleka ki a déclaré ya lobi bongo après na ko tsenga bité quelque soit na vraiment na CPT banamona opo zano makila libata et puis ya gérer photo ba vérité moi likambo moi ba mimi bana déjà ko bima na ngona ndenge mabete mamna lo ba diaspora ba yebi bon ba batala biso ba maele ko likabiso moi ba carte bana ko beta mandea moi CC mais pour na mutu a confirmer wa ya biso ke za bo eza ye moko Batista na ya Gabi liboso na ye moko Batista après ya Gabi mais ngana lingete mamna ko Gabi po ndenge ya Gabi lobelaka mutu amona ya Gabi ye po panza mama tumba ok te soka bimela ngona mna commander msu engele kana mo ina pesa donc bimika pa na ye aigle et bimika na ye comme on dirait kamo ya sika non et ça déjà et puis bato belé bazo ba pourquoi toujours ezaka yi non ba yo na bité loko bimika na ye ngoni ko malwa likona se tutana et ça dem makambo lo bamanda mabete to tra polémique même pas ba commander ba yebi quelqu'un bo lo bamanda déjà sauf que pas na ye moko ele ya ndel nano confirmer ya moté moni chose grave vraiment parce que so ye moko maman mo na confirmer te pourquoi pas bino batumisi ba confirmer yo moni ezo pesa beka kama confusion ye moko Batista andima yango mission leketu ezali mais pas la sepele ka te fallait pas ya loba ya za yo boya gina wana za ngani makila libata makambo ya ko beso bimela mno akomede msusu meza ya bolala meleki miloko le bimika pa na ye bimilo kwa lobi mabe e bimilo kwa ko confirmer e bimilo kwa ko ba problème yango ngeta ke mama na ye na sepele na ngate e mano na ye meza na ngoma makambo sikate eza mamo déjà batu baloba ngo cc c'est ça batu baloba ngo cc jusque là sert na biso Lea Ndaya nana lobité et problème soupe yango na et puis appelle le hôtel en le matin asa obligé pas mais ba page belobi que page mo komi bilo mo na habité so na ko loba ngwa et salinga pena donc bani ba lusango ba créer o sert na biso Lea azo banga kolo azo boya ko ndima bongo makapa ndenge ezali parce que Baptiste aza moins âgé que ye ba biloko mo ko sopa ye Baptiste mukolo batika bato ça n'est pas ça tonton aza ndelonga kitoko aza na race ba métier on batisa mo mukete aza mukolo amo mukete bamona bamona elongi makasonde aza mo mukete leti babiso na mukolo mwana nga 21 et puis nazala lingwele amone yako baza mtu mabwake garçon mo boye bamta be piste ki na mtu badini be piste na kota ko ya ba bawe bateke batisa pa kota non batisa mo mukete papa ale wana ma c'est faux ba se tromper na l'unité à mukolo. Vous comprenez? Donc, tout ça, le bâtiment, Gabi le mabé, même c'est la paye, vie n'a été, vie à papa et à moi, ils ont des gens qui ont comme la relation, ils ont des gens. Vous comprenez? Ce qui est ça qui est né, bazalaka, on a des bazalaka, bamoté. Et l'autre, ils ont la moté. Les hommes à Cambo et Bané, comme Maté, à moi, on a Baptiste, à tout comme ça, tu n'as pas Baptiste à confirmer mon émission avec les ya Gabi le bébé ko na ndenga ronki na ndenga kana kité ba beta ayambi ange a se rappeler pour ebimi na mo. Vous comprenez? Non, c'est ça. Voilà, en tout cas, j'espère que tu close na dossier Oyo.
to clore na dossier plutôt to clore na dossier oyo en tout cas nga na osenga kaka Fiston Nzuki Baptiste jusque là il pas oloba neti banda lobaki bana bango pete po kaye na mope ba internet ta sara émission kala pale ke tu to pe ka ça appelle les lotés émission kala on dit ba tu ba ke la musango te ba tu bala musito to za clé ya gabi ayambi ange to ba beti ka di solo ya gabi alobi tango le ana batisa ba libala le ana batisa ba bandaka te yo bota soya alobi non ka lo ko leki so yo no sera gabi ikamba gabi donc toka ya bimisa yi ba tutu bala musa bon mo créer l'analyse mo kende zo on dirait ça le kamo boy bomi mboka bien kamo za grave en gravité et le bama et mo pe batisa les cas d'émission aloba ya nga siko mama gabi na kondana ke parce que nali na ngaite et bi mana muno kona ye parce que na bi bien na no na e ko bota kama kamususu so que même no ka comédie mususu ya ko be engeza na mo boyete na tu no pe na profiter le londe na sana babiyo okoma ya gabi sa ilika mo boye malgré pe kondana ke mususu mais omona omokana bato beta bango obimisa ba vérité na bango on dirait yonde ce koma ke sonnerie ya gabi donc ce qui bitumba nyoso to ko ya gabi ko bunda te yonde ko bunda yako be na ko bunda ndeta banjoto boyende tinga na bunda te na mabete na bunda te pona lemba te na bunda te po mama ngati sangelo mona velobi soma ka muto azaka ka mtoto ko bunda ana mpoka na nzoto mtampoka ni toujours simba na mtu ya mpoka na elata yo saka mutalo kolo kilo ale yo poko mutalo kolo kilo po ndeto za ba msalo esa kwa tozo ki mambango na ndenge ya bien baba ki mandenga kisi basa baba ki mandenga bonzambe baza sadi na yana ngambolo na ngala moto gizi wa 3 pine male ya kisi po yebi bangwa e basa na bona internet baza yo ba ya ba paraître bala sa batke bazwaka bala sa ba bangote ngo sa musana ka juste non ça normal na finga batute mais sauf na sur ba vérité analyse ça la mot juste bato ba bi nene bota ilisu ko na lu so sala musana e bien na za mwana ba mama mwana ba papa na za ndeko ya bande ko baso ba sepela ngana ndenge na ngana sala musala alors nga baja ba bitumana na sala ngote na lina ngampoka na nzoto muto la tamati ponga na nga pepele na bunda na yo pete nazo zwa nga mukese no nzambe nazo pambola nga bako bunda te na bunda na batu na malo basadi no fingote mais vérité na koloba no yo mondo sala aveso kabwana na symbiote po lo yo betaka bana ko bimisa ba vérité no mo ko regretter ko lela nga so na yeka kande na yaka ono mona mutu ebikan parce que na ndema bete e apo ba grimace na zape na makambo na ba so que lu ba makambo batu ya yo be ba ko lukela so sauf que nga na lukaka to mo ofande bu audio mo ko yepa otangi be mona mutu kingani mais so qui comme makambo ngo bango e komela ka bango lo kwa ne komela nga mebele ba sambwa mais nena bota eza te ya mode na ela na internet ko kota ba vie privée ba surtout ya mote na elaka comprendre ko be na moi si lobi na ko bala lobi na sa ba semeki ozo comprendre ba blo to ko ezongela biso na ba lobi kuna to sa blo msufu to sa peka ekenge luta nyawe le ba redi maele donc lobi pe obeti tout est calculé lobi oza moi si non c'est ça ya gabi on a obligé à défendre exactement passage obligé papa né le belé moi pas rester pe continuer nga voilà on comprend ngwa ko ba tebele ba mo tala pena ato be bunda ka te ba tebele ba banga ba mona ko za trop agressif tout temps mais obunda na muto na nzoto te mena maluba na oyo betinga lobi nga neno bika vérité yo kabwani lobi sokuta na nzelo betinga yo betano nga muno konde esa musala ngana to onyo ya c'est-à-dire maloba kutu ngele ki makasi rapport dans na nga be mo respect côté sengeno ko tabe parce que vous obéissez trop mwana wenge oli yo esprit wenge mwana matonge so likolo na mo mwana matonge mwana molokai atama 12 mboka na biso bataka de wana via zawana ba face farata na peso mbote bailo donc tara na fana na ba shede na lia na bango esprit carré normal pour considérer bango bato et puis ça m'a bêté le sala pe biso bien na ba 12 musuto tango ngo bêté na 12 na seko le bêté le contre 12 makasi ko le bebele ko yeba te ko gango na ko bunda ko beta te za poser mon bêté ko ba 4 mois propre et l'équipe. Voilà, merci beaucoup Néné Botel. J'espère que l'émission Loba Vérité ça a bien plaisir. Merci beaucoup et coucou munene na Naomi Mackenzie, Bambote Noé Belé, Nisha Mwana Mukongo ya Mbinga pe ya taille. Merci beaucoup à l'assistance ya Stella Somana et sa gaillard. Moi Mbela Dinganga, Stella Somana caméra humaine. Boté Magérie comme detox, Kolo Mobile, Néné Botel. Et on y va bon côté. C'est la ligne na bon to sani. Tous on biso na biso bato mboka ya sauce ba sauce mboka. Ya comme bato décourager biso tous on biso son dernier so ko baki nani Stella Somana parce que et pesi vrai na vrai simbi et parce que vraiment et pesi fona nini et ça qui pas mettre na ba nini. C'est la bino. Obonga ya osomba la pota ya balanga na boye. Na bana si es na boye kona ya grâce simbi te.
tobota maman commenter tokoti maman dossier wana tokoti maman dossier wana on a dit qu'on moko ta tokoti mbala moko la chroniqueuse bozo leso ndeni potana mafuku komi kotala mibali bosekaka basi ya poto libanga 18 akutala bachana batula bafemme ça beaucoup de wifi babalaka mibali yelo tala dépense mais c'est pas nzu mais c'était na longola mese na ngoma bengi ya pandu elle so ba prévu grâce à pesa ke mbongo bale ndeti ngama na senga ba prévu wana mais bino mo bolo ba panza za mbongo te azana mbongo te ndena okosela ba wasomela kile ketu biye o apesa ki iveti mbongo ndaku o du conseil wana ndaza na ngote paza ya wili to kate aza wili musheni te aza commence à beda chuter wana mana ndenge beta komi wana te azani la possibilité moi mukede azaki na ngosela ko makoki na ye abane ko bomba moi 10 fois 100 fois ne pas bala moi c'est ça. Mais on libala nini on nene botai ndeko nanga mais c'est pas nzo lobby a kotumba internet a toucher tina maman ya grâce temo ba kombo ya bato ebele akomi kotanga misusu azo futela ba voyage misusu azo futela ba ndaku au juste tant ozota biloko na analyse ni ça ya banzu na comprendre nga ki azani ya besoin ko mana koni papa aka to salam comme la kata lo baka français mais ya kota na directement lo mpe lingala kitoko lo bile kingala ya to sa bulango papa na biso so bien ya so kinani place ko place so pezo ba na soute tala yo monde comme telenga na lo ba fazer na kata gambeli comme telenga na to ba so place ko classer te ya bo ko sele pa kamunti na poto pa telenga na place ko tia exact kono ba sens nete elle est sur ba série à ko bala tout console ke zongi mais bikono to monika e eu le mame zoye bomai ezana ko gravité ngako lobake ana makambo minena ko bimisa bato yo trop la biso ezana so attention mboka na biso te peut to fante lo biata yo to pikaka ba crise na ko sambo na ko sambo teni ko pole silo le kino nzela yemoko yeba ke logo ba lesine za ngate so azana makambo minene abimisa so pona ngali kama munene e yakobe c'est que ça likamo bo gaste mon mec qui ri ne ba boma mutu moko boye bana ko timolele libulu ba te ale passer à ma balle belé te yango na bibo te parce que likamo munene eza yango wana sans quoi ça daka basa mabala monotonie basa mabale belé mabale ko kabwana ndika comme ko tapena ba koma ba comédien na kati ba comédien ko basambo déjà eza na mo chose grave te so akoti ba comédien na kati c'était là ba sentiment na yam passer pelas akoti ba tebele ba leke tu ba koti abosa ke tangu ya leke tu ba ndeko voyager ye ya pangi na ayaki na mondo te ko leke tu ba ndi ba voyage déjà tongo so lelo leke tu voyager na yo ba ke otindele ke ba billet tout consomme n'importe quoi des bêtises kota la parents na ena marambo ala tibiso eza ote fala ça c'est-à-dire ça ne de ba bon mal ba besoin ba succès de peut on a nyi on fa pas na via Karina Fula le pas comment les koni papa ndenge mo pe donc ba ngaka ba ngona ba intérêt mo be ba yebana ozo mata to lo ba ça bino ba leçon pe bon eso pe ça biso vraiment leçon son habite ozo leçon parce que nene bote oza des stars obala ko ya pe meno sala kepa mais grâce de mauvais ba histoire ya bolingo ezate ukutani ka bo umelite bo balani pression na nivette kalomba lobi yango Moïse Mbie Ram Takokango. Moïse Mbie Takoka parce que yeti obo finga ba personne nyonso ye bata botonti stade na kobala na ngai teti comité na ngai ko sala. Alors c'est ça quelque part peut penser Moïse Mbie raison to la na peno idée na ye ozala bien. Oleke ya bala zongisa kende pesa yango na via ko apparaître ola sana tungane na zwaka ngai inde na zabo na za lelo. Tala lelo za kitoko te to pesa baton. To pesa nzambe tana ye lo pozu mutuka ko yeba. Oui, les super bazwa pe ba fiancé la suki ina ne pe ko be babala ne simbi pe baza. On a savoir que maman pe e ko décourager biso te meto zo ka ndema ye. Ozo monenga bateka mbani mo pe lo so bimia balanga uti poto na bate comme gas te mo simbi te mutu na mutu azana ngonga na ye. Mutu azana libaku na ye. Donc c'est-à-dire so que PC c'est ça. Voilà, to komi vraiment presque na suka ya condamnation ou analyse na biso ndenge bino mo bolinga bozelango nene bota itala caméra leki na yo na ba ko leki oh là là tala caméra grâce temo obiki a souffrir azonyo comme likambo ya libala na bito zo mais motema na bango mibale na ya nani ya koni papa na biso ya bantu et pour la patalo moi karate moi ka lobi yo sa direct bo s'abonner alors ya ça to s'abonner ba ka bon ni on peut ka bon et ndeti nga so ateto s'abonner to s'abonner na tota mamu ya zolo pour am so kanza mu pepa okena moti suka gaste mo déjà ça muta clash ka eza déjà mboka na ye et ça les ka passe na soni po magia zo banga zolo bate ta zolo bate parce que o comme mamu susu
ozomona ekomi kala wana parce que kaka Karine na tango ya meseniao so lelo pe hulu wala we kolo ebite yeli ope siko yo te yeli opli grand parce que ba mbongo ebimaki ba fête salamaki ba uniforme latamaki mais eke siko mabe ozo comprendre donc afan na kimia asambela nzambe soki etanga meka mobali nezali ya panzu ozaka mobali na ye nani so elekio tena no so lekeba bitumba libala tala yakobe moi lo mususu ya panzu koza pas ene ba vioté vu que bali pe grâce ba bitumba pe ebele parce que balia pe demo ya internet ya YouTube ye omani grâce à un mtu moko tanga bala fala tika misebungi ya quand ça soit changer li na ba émission akena na ba français ba bougie ba décoration na mesa nde buzo ba mesebungi ko landete yango elandeka azaka mtu moko tanga bala ki fala quitter ba deboa ba bonga ba mona ba bala ki tika au vivre te c'est-à-dire la TV ya sika nzoto ya sika la masika changer vie les TV na biso to respectable awa bango balobake église ça te tout consort tant que église ça te tant que bali changer quitter yango ça la vie na yo moi le soit quitter ata ya pas joyer na makambo engaza vraiment n'importe et sur n'importe parce que moi ça dans TikTok dans internet il est pas OK les mona ye donc c'est-à-dire afin na kimia nzamba pese vraiment makasi na biki ça la pasi ngana zo souhaiter te bakabona naza ma clair parce que so bakabona ya bolingo ko kabola na makambo ebimi oyo eminene oyo civilité atenda to mona ki bomona gombe kuna ba déplacer ka bugubesa ye asali ba magneso te ba to balobi bugubesa na gombe asali ye wana te mais am suya zo ki tanta pesa msu to mona ki seke na sima ba kashema msu ko biso tout to mona ki cérémonie samba fuka misi bango ba kati ba alliance so to lo banira pe est-ce que ni ke panzo za marié na poto alobi balobi aza ndeko na ye basalaka contrat ndeko pa boya libaleka bwana boyi na ye boyelo osko elekelanga nde ya mwana so aza sema ndeko koboya pe mpo na nini ndira aza mwasi na ye ezopesa pasi mutu pasi ya bisi oyo yakobe makambo oyo kaka soki bitofanda aposa sans jour ekoleka eleki voilà Néné Beauté na okango mingi te merci beaucoup pour l'opportunité en tout cas santé pene déranger au moins nzoto eza mwa bien te voilà voilà ba mère venayo ba mère vena ba tout bolinga Néné Beauté ba fanatique na matu surtout la famille de Néné Beauté ba bonner tout ya liste likola liste mo continuer wana ba commentaire na mo continuer ko s'abonner na linga bino ndemno bolinga ngai communiquer ça très important ba frère de na soso ya pamba te fin de l'année te comme tini moi frère moi Gilles Coleur ça la moi ça donc trop frère et bika monotoni na linga même makasi côté na lobby mabe bo bengi numéro za na chaîne wana bo commenter émission bo liker nazaka mutu pere ça na mapeka pona mutu merci pe na yo ya kobe donc ça vraiment passe grâce fanda ko ça direct non le cas pas est kati direct déjà kata pona libela c'est concentré mais pas souvent na mono sala ki TikTok aux en alliance communiquer beaucoup kabona bongo te ça bo inviter biso na mariage ba inviter ki biso te so que seigneur a divorce so ki to bon divorce ba bengela ngo batu te to ye ko be pour nini natanga na bala na ki to mona ki eleka ki na itando makambo yango ezoleka na etando so era divorce na ba mwakela na mpe kozala na divorce kozala biso tu na ba mwakela mpe biso to divorce nde bolo bakeye biso to balaka ekozala vraiment nene yango na osenga po tozala maya kobe batika biso te ngata babengisi na te na oyana. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Néné Beauté, ma petite sœur chérie. Il y a un musika. Il y a tendresse dibinga, il y a grâce tembo, il y a Karine Mokotinga, il y a un nyonso. Donc merci beaucoup. Nenge bolanda biso na émission na biso loba vérité. To sinisi likamboyo eza lokwa pour ça 100 jours et le bilan qui nanga ndene. Loko la corona baka ezo bantakaka 10 000 morts, 13 000 morts. Vraiment ezo sala face. On a direct à côté lobby comme 4e mort. Babi solo ba côté aligné direct. Ba benga monsieur Google. Mais il y a le qui na monsieur Google na succès. Ale qui na mo monsieur au mal na succès. Toi maté aussi la colonie. Ni ba la quel peine. Mais eza meilleure actualité, meilleure buzz. Ça va trophée hein. Faut pas payer ça, vous avez raison. Va trophée tu vois, na bossa ni comme trophée. OK, 3 semaines, yango kaka. Quel piana na dibala me KO. Ah non. Voilà, merci beaucoup de comme na suka. Merci beaucoup na bino tout bolanda ki chérie comme tox na Néné Beauté. Ceux qui te lobi mabe, toi ka ba tu bo commenter wana. Ceux qui demandent moto lo ba to kosa. Merci beaucoup na bino nyo surtout na Vision Plus télévision. Il y a yemo comme mama bela dinganga pour continuer ko s'abonner et puis deuxième chaîne ezali Feza TV RDC chaîne partenaire, il y a Vision Plus télévision.
Quant à moi, je vous dis, vous continuez toujours Kolanda Biso. Kwaku Fanto Tazaki wana na caméra, c'était là soit moi là on repose les cœurs du chef. Merci beaucoup. Na Mama Bella Dinganga, merci beaucoup na Naomi Mackenzie, merci beaucoup na Bino Nyoso. Voilà. Voilà. Voilà, ba membre na biso salon na Jackson Mangala, salon na ye o asali munene bo le kawana, maître na biso azali na Londres nganzabe bakombo Mama Pasteur Titi la source Dani Nzila na Bible na peso bambote ebele Jackson Mangala na peso bambote ebele et puis bino tout moko en tombolo bogard de la presse. Merci beaucoup Ismaël Hoffman, tout le monde. Je vous dis bye, Nene Botei Tosilisi, bye bye. Tokutana la prochaine occasion. Bye.